Yo, et du bon man, big boss manager. C'est bébé M. On connaît les bails. Yo, et du bon man, big boss manager. C'est bébé M. On connaît les bails. Yo, et du bon man, big boss manager. C'est bébé. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la et je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino awa tozana na Kasavubu o tozomona Prince bazo sala sika ya shaba ebi mati Stade des Martyrs donc euti Prince Kasavubu eye l'équipe boyeti tozomona Stade des Martyrs liboso Stade des Martyrs eza yango na liboso kuna donc toroluka torozongela po tomona yango très bien donc lupango totala aza deuxième parcelle na Makadam. Et ça exemple, vous moni Stade des Martyrs, yango wana liboso na biso yango wana nzungu Stade des Martyrs, yango wana donc Prince ou eza Prince bazo sala, eza Prince à Chaba. Vous moni ba terrasser, eza tous les deux côtés. Et tikali ba sala asphalte. Donc déjà ba rambler, tikali ka asphalte à pamba. Donc le pan total là, aza deuxième parcelle donc aza première parcelle na Makadam, mais ba teka partir liboso pour na bima mona Makadam que ba maison commerciale et puis oyo wana etikali ezaloko na deuxième position donc ezaki le pan mort mais ye arbi ba morcela qui ye arbi mela na ndenge ya avenue na bandeli donc bomoni le pan ya étage oyo eza na liboso esika totala ki wana na oyo eza en face wana ba dimension nango eza ba même dimension na le pan oyo tozotala donc voilà awa tokota avenue ndena baki le pan eza deuxième parcelle à Makadam. Dans le pan yango bomoni ndako étage to monaki liboso o ezaki ya 8 sur 15 yango wana liboso na Makadam dans le pan total yango ba na colonne o ezali liboso na biso awa colonne oyo portail noir ti place colonne ya sika ezali mira kalate ya sika ezali et puis ça biso 8 mètres donc Makadam yango bazo tia Makadam donc za deuxième parcelle na Makadam donc awa elo nyonso o za la posa kotonga et oleka bien. Voilà, tout côté ce qu'on a kati parcelle a déjà clôturé et l'eau est tikali ka to chamir mitoyen donc le pan Toyota la yango donc ezana dendaku o ya ba chambre salon yango liboso na biso awa ezadana ba locataire ba futela donc eza morcellement ndako o ya étage to mona gi liboso yango wana liboso na biso o étal na Makadam donc to a deuxième parcelle na Makadam o ya jaune oyo eza ba toilette ya ba ndako oyo tozo donc il y a des ndako oyo tozo teka eza morcellement ngambo o mama vandi na gauche wana etikali kuna ebima liboso na Makadam et puis oyo yango eza na ndenge ya avenue donc voilà lupango oyo batie yango $70,000 à discuter na lobby bien eza 8 mètres sur 14 8 sur 14 batie yango $70,000 à discuter. Ba oyo ba lukara lupango dans ba deuxième parcelle na Makadam pour na retonga ba appartement ko ça la business. Ici quand somba yango yo retonga hôtel
otonga école otonga elo nyonso oyo za nango posa otonga awa ekosimba. Et puis avantage ozana denda ku déjà eza awa bafutelaka donc toyi ko somba to bombi yango donc toyi ko somba yango to sombi to garder ngo nanu boye to sololika pona mire mitoyen to garder en attendant to zoluka projet ya ko sala par rapport ya lupango soit kotonga soit ko garder nanu boye et ko tsarna eloka mukie. Donc na batu nyonso o babengaki biso lobby journée ya lelo to lukela bango lupango na kasafu lupango to luki ya liboso na yango parce que biso moko to zara ba client ya liboso to tchaka biloko o eza na norme o eza bien. Donc oyo eza na norme eza bien eza pembeni ya makadam. Merci beaucoup. Bonne